na salaka générique. Or que naza à peu près na ba 72 chansons parce que batte ka sous album na solo comme YouTube et comme ba réseaux sociaux ba Amazon ba bilo wandengwana pour ma solo tambo. Ba titre c'est belé. Na yemba te mampuya na kati. Bon mampuya bwana. Mampuya na terme na contexte. Ah mampuya na yemba mampuya parce que mampuya est là ici choix. En vérité na salle elle a tous les 5 ministères. La salle elle a un ministère prophétique, ministère évangélique, diaconesse, donc diacre. La salle elle a un ministère pastoral et puis la salle elle a un ministère doctoral. On va consacrer à consacrer à maman nangai parce que élève il y a Heidi naba la batu babanda comme un solo nzambe avant batutu combat terminator et banda boya manem combat terminator et banda namuna ba petit mo boazo bimami yu il faut tanga ba kombo parce natanga kombo so natangi kombo na pesa net apôtre Paul la comportement ya pasteur moko moko na ya ba chanteur moko moko sko na koma ko lingana nga vous ne pas na kuna batamokili que soi-disant batanzango yo miyebi petuna kama miyoyo so so kende ko luka nzambe na l'église kala wana na komi pasteur te websana ya omo de coulva champion de coulver ne nous répéter von pour ngana ça pasteur musicien donc baba toko kotala ba rap na biso na ba s'il vous plaît la gamme ya ba Didier Lacoste ba Didier Lacoste ba Didier Mbole ba Kelly Manguta basse bana ya s'il vous plaît la gamme et Didier Lacoste après à côté du power. Non, il y a des prophètes, il y a que des prophètes. Les prophètes c'est moi et Simon Kimbang. Mboka batunzala kurezate maya manungate. Donc bakomi na état de faiblesse bakomi ba fanatique. Na utuko landa ko tout dernièrement batu bakomi ko senga kutu Kabila Joseph Kabange azonga. Batu banakisa ça. Pour la vie bazosenga bongo parce que bazana possibilité ya kotala ka YouTube te batala ka waya mboboke tu premier batala ke mingi pour la nini YouTube eso coûter trop de mégas donc moi mutata la alanda annonce ya ba combattant eza pentate ya bibenga ka aza prophète aza un grand pasteur de l'église c'est un grand pasteur oui un grand pasteur j'aime beaucoup de l'église et à partir de papa mente na matanga mise ya religieux banda na matanga na Congo matanga to boy ba conseil wa vo de ndo yimira ntinga na siko na bando za soko bien éduqué na ndako Yesu bolombe fier kwe songa dila ba kutala jise sumelenga ela jise mwanda ya Yesu bazobina yeke lela ba intéressé le premier miracle à coloyer sur la Bible a balolande mai et comme vino yaya ce qu'on bateau ba benara vino tant ba meli pena o Yesu salagi ba yokiamo yokangwa sumai ça fait un an. Elle n'aurait pas besoin de réclamer vous. Maman, un an. 365 jours. Et oui. Et c'est belé. Il y a que ça qui tout pachi. Et puis il y a que Bukarabe tout mon Congo. Tolinga qui dago. Enzo qui zalaga boye. Polémique. Ça Azambiaka na bango. Tant donné de sa bimite, il jamais histoire, il ne faut pas mélanger les choses. Tu n'as jamais Joël Tatou. Et puis faire écoute, yoko tu faire et non na ebisayoa. Au moni, au comportement et je rappelle mon toi, ça fait mal. Hein? Donc un mot boye tu chombo pan et quand les alors na mo papa et leki na moto solo la raté. Son car pas na robemo 3 fois. Soit la bengo 3 fois, il y a minoté 20 ans à fali ou pas. Côté de la combat garçon en athée. Non. Au bengue pasteur, il y a l'église naïe.
so wana yamba yake balobra so qui aligni côté ya ate ya banana ye Elise Sonika Futa Pasteur Albert Kankinza Nabonzambe Ndeto Bongisi Makambo Tokumisa Mokonzi Eto Yemba Lisekwa Maître Chiquito Beno Lupenda Bukinta Saluna Kayeke Lupenda Fikanisi Luna Kayeke Lupenda Kunagaba Luna Kayeke Lupenda Kongo Masa Luna Kayeke Mwanazani Benamu Mwanazani Benamu Tatalaye alanda annonce ya ba combattant eza pentate. Donc batu quand ba Facebook ndenge batu ba otinda nde ba message de tout monde batu ba komi ko senga kutu mopaya oyo ba combattant ba bundelaki. Alongwa comme ça mwana mboka kota batiki mwana mboka koti mais ndenge batu bazomonelela donc mwana mboka abebisi lisusu makasi parce que biloko matitalo. Ce qu'on a place wana, c'est quoi les rapports na spiritualité? Parce que tout le monde a pouvoir au Ezawana, tout à la paix sous Bonzambe. Parce que na Congo, tu as Bonzambe, tu as la spiritualité na biso autre bar. Tu as la spiritualité na biso na Congo. Biso to landaraba na Israël. Non, tu sous-estimera, tu as la claire. Tu sous-estimera Bonzambe na biso. Sur yo en tant que prophète, prophète de l'année, on dit que tous les deux prophètes. Bon, yo en tant que l'un des deux prophètes, vision à yo, bon, vision à yo la minute de 2022, des tokens de 2023, vision des années. Vision nanga. Pour Denis ça peut être la prophétie na ye. Sur ya yo, pour kimbango ça kufa. Te au point où autant que la prophétie. Parce que y peut ami benga prophète. Y a mi bengaka. Aza prophète, Aza un grand pasteur de Nilis. C'est un grand pasteur. Un grand pasteur. Oui, un grand pasteur. J'aime beaucoup de Nilis. Aza prophète. Ngai naza prophète pour nga naza prophète kaka nga na Simon Kimbango. Mais côté mususu pe babenga nga pasteur parce que naza pasteur parce que na terre les lubanzambe na baitonga et puis bisi comme mususu na kenda kokutana na baninga o babetaka ba musique profane pour na linga batu mingi babetaka musique profane. Pour musique profane et banda avant musique religieuse. Vous comprenez? Musique profane dinde banda avant. To banda ko yoka ve kale wana to yebi na Mumbaya te. Après to yoka Rochero Tabulay to yebi na Mumbaya te. Après to yoka nani nani papa Luambo Makiadi avant Rochero nanu to yebi musique ya mokilité musique ya religieux. De musique religieux et kobima à partir à papa mente na matanga. Musique ya religieux banda na matanga na Congo. Soki ba passer à mekika kakoya ko te place ba mansale toza. Mansale ngana masana mansale toza.
siko bayanki bayembelaka bango banzembo de ba préparer ba meli ba café na ba noix ba boki ba shimbu biso to e matanga to boy ba conseil wa vo de ndo yembela ngana siko na bando za garçon mo bien éduqué na ndaku oye otelemi mozo landa histoire ndenge zo leka entre ba yanke na ba pasteur ba pasteur na ba yanke ba banda ko yokana te ba yanke ba banda ko linga ba pasteur te tant ba pasteur ba bandi sika ye église de réveil ba banda ko yokana te banda ko kota te ba banda ko gangela ba kutu na ko beta ba passer musu sakala ba betama donc ba yanki ba balinga ka église et puis loko na ko annoncer yo leki nanga oyebi ke église yo mona de réveil ngana linga nanga pango penza ke effet kufa neti kagama kanga ke mona na nini na Rwanda kagama kangi be église nyoso na Rwanda il y a des réveils en fait yo prophète Mobimba o appuyer décision au kanga l'église ah pour Yesu Kristo yo kaka ya Yesu oto yembela ya Yesu ya nanga o Yesu ya nanga moko skolo Yesu baboma ye na batu église ela ka ba inquiété de so pona ba yanki bo mbele bina we Yesu bola mfia kwe songa nzila bakutala Jise sumelenga ela lu jise bwana Yesu paso bina wala nenga banka loketo singa ya makambo donc Yesu baba ndoko lingi trop ba yanki sko yepe ah lela ba yanki raisonner premier miracle la kolo Yesu na Bible a balolande mai et comment vino yaya siko bato ba melara vino tant ba meli pena o Yesu salaki ba yoki ngo okangwa sumai je sais voilà okangwa sumai wolo Vous comprenez? Non, comprends. Donc, bato ba boma kolo Yesu ezalaka ba papa ya ba pasteur akala ba dia kakala ba évangéliste ya kala ba docteur akala neti docteur Nicodème yende kutu parmi ba docteur akala abanda ko ninga kolo Yesu docteur Nicodème donc bato ba para kolo Yesu ezali bato ya église bango bato ba swani sankolo Yesu bango bato ba kangisi saye et pas bambila bango bato ba betisi saye fimbu bango bato ba memaye na croix malgré ba kangiye ba betiye ba sali mabe mais kaka bango moko nde basala ba bomankolo Yesu de sozo kende église ko kansate ko ke ko bika o kende ndeli felo preuve ne ezanini tala papa moko boy camarade nanga Emmanuel Mbiye camarade nanga Emmanuel Mbiye aza papa na Moïse Mbiye o azali kinanga papa na Moïse Mbiye j'étais sali Moïse Mbiye place aux ali na linga ko makasi nga grand frère na yo na linga ko makasi alors donc papa Mbiye sko Emmanuel camarade nanga ateya liloba nzambe après baidi na bala ateya mingi ateya pena mingi pena ateya on comprend mais ateya pe liloba nzambe très bien mais siko po bato bafungwa maka cerveau te bakanisi ndenga zote ya bato lola mukola kokufa bakokunde na lola abakunde na mokili bakunda na bango ye na mokili donc soko latika poso nzoto ozala prophète ozala évangéliste ozala diacre ozala imam ozala nani bakokundo na mokili au moins papa na lexi tango ngaye na sens que ateiteli loba nzambe mais a batango akufi basokoli ko sokola balatisi ko latisa ndenge balatisaki king kesere meneya ndenge balatisaki papa wemba lenkuru et puis bakundi kaka na mokili donc soka lola eza masolo moko mutu ayebi lola zate mutu pa yebaka Jésus Christ oyo kaka azalaka nete neti yo pe oyebi na te ngande Jésus Christ ngande ngamo nde nazomilobele edino image maam to lukaka yango ba yonde Jésus Christ ngande sko kolo idéologie kolo histoire yango na beta yango po mutu mususu soka yoki Jésus Christ ndenga
aomona nga neti nalingi nalata pete moko boye soka ndenge nini ok histoire passé eza ke bakoselanga makambo mpa bachrétien babaka nga na croix ok na islam ezalaka ke nakufa na croix te donc coran elobaka yesu akufa na croix te na bible elobaka yesu akufa na croix nga babaka nga na croix te bon babaka wana babaka nga mpe nili pa nga babaka nga nga babotanga neti babotaka yesu ya bible kasi yesu ya bible yango ndenga mosusu donc yesu mpe ti ye oyokaka koya ça veut dire que akobota makaka na lidusu atouta na lidusu atobio lidusu lidusu donc lidusu ya mari edi na uta na lidusu bon ye mo ayebite ota na lidusu kofi woni saka wera sonde na yokaka uta na kesa wera donc moto nyonso auta na lidusu ye yesu abotama na Marie Marie nde mama na ye mais nde papa babomba secret na badadi bamindele po papa pazalaki papa komona Joseph amoni ke babeti nde te ndenge azobeta mare biloko kati babeti nde te mais nde ni moto mwasi abimi na mobali te abotaka boye insémination peut commencer. Donc voilà. Mon attaque, il faut que ben film. Merci beaucoup, merci Toko Bassi Okoba, pasteur, prophète. Donc Toko Bassi Okoba. Natala qui émission mo salena keli katenda ilo mo e kamusenga na habité soki ozande kwa denile si to ozabande côté ou bien boyebani kana ndenge ya ministère évangélique. Denile si aza lekia camarade nanga. Donc yaya na ye kombo na ye Roger Lesi. Pas futi. Oui. Donc ndenge omona Denis Lesi bomo Denis Lesi leki na. Na lobi te ke Denis Lesi leki nanga. Na lobi naza camarade. Yaya na ye ya ye. Non so wa camarade grand frère que ye azale ki na yo. Indirectement, toi directement azale ki na yo. Donc voilà. Je sais. Denis balancelenga image yo tchelanga Denis Lesi na pasteur Warion bafana na biso ba voter batala nani azomiselonga mikolo nani azomisa elonga bana miki bon na koyebisa yo pe l'apparence mondela loba trompe l'apparence trompe oui. Parce que ce qu'on a nenga beauté pour Denis Lesi abike ye beauté beba parce que ba dinisa na maya moto comme beauté beba na déjà comme lobi beauté beba ye mo mtaloba kido azwi de défaite ye mo ko san limite azo défaite ne ye mo ndimi ke beauté beba te suko selo yo suko yo na Denis Lesi na legi ninga na aspect te beauté aspect te beauté te Denis Lesi pas en mobile kito nga pe na mobile kito de yo mo lu ya Denis Lesi oui nga na linga Denis Lesi Olinga Denis Lesi. Pour ça, il y a camarade nanga. Obongisi les sous. Il y a Roger Lesi, il y a Charles Lesi, na lela Denis Lesi, na lingage danger. Kolela lo wana suspect pasteur. Pour na lingage asa pasteur azote solo, il y a mama kambuba faux pasteur bazo sala na l'église. À l'andi idéologie il y a pas. Mais yo ne miso keli katende lo baki bongo to lo baki il paraît que yé à l'anda idéologie na yo mais azo sala ngo bien té. Yo ndo sala ngo bien. So eloko nini ya osala bien te comme ba film etikalaka ben oui na loba ki penza na sens wana te o ya tikala ya osala ngo bien te parce que tikala ki tolo polele yo sala ngo bien parce que yo la tarabilamba te kola tabinga kutu na lingaka bato bazala mitakala na pesi mbala moko mbote na ba prostituée nyonso oyo bazana mokili ase na pesi mbote na ba prostituée nyonso et puis na basa mabalo ba divorcer. Pour un célibataire, Mikolo m'empouille à danger. Zéana passé au mais. Na commis célibataire, commis célibataire, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an. Et n'aurait pas besoin de réclamer, oui. Eh maman, 1 an 365 jours. Ben oui. Et c'est belé. Bon, ça là-bas 10 ans. 310 ans. Ah, ma bé, bon, vous avez mal à monter. Nga na sali ena nazo souffrir. Européen ça va prostituer. Européen ça va prostituer va divorcer bambote. Bon ba fait au kanisi va faire. Na kanisi pe ba veuve o ba kufela mibali na pesi bino mbote ba veuve nyonso o ba kufela mibali kutu conseil maman na ngazo pesa nga ko zo moi si précété lukano kutu veuve
ouais kufela mobali maman zana bomo ya donc élève ya Idi na bala maman Marie Mbenza vangu di makuito kunu donc apesenga conseil lobi lukanu ata moi veuve to moi simoko aza azolingi lo mobali azana respect et puis au vanda qui me mona nanga ko landa basi bilanda landa te pour ça malamonté des préférences no yo wana conseil maman pesaki de préférence non pas basi sur ezarani préférence ya nini non et pas moi si quand tu vois une femme là au moins là lisoko nanganzela lisoko ya bien et puis lisoko ya bien et loko na linga ya wana et pas moi si et pas moi nanu wana mais moi c'est moi si bon moi ça longola no bilamba te mais mona nakati et mona ndeni ya hôtel liboso et mona ndeni te et bon so na mona la ki na ndenga sima na mona ndenge edenda ka saba simbango edenda ka saba simbango ya solo ya mona tous les passeurs na mokili okuta ina mwasi na epembeni poki daku yake pesaka betu pashi et puis yake bukaka betu mukongo to linga ki daku. Sur combien de fois les gars n'angela bandumba net na bapaka juma net na ba kumboloni ozana Paris kumbolo ba Pigalle combien de fois les gars nga ba benga nga na leki mo chroniquer zaza très puissante na PCMbo te azan dumba bulisa aroda moi n'étant kumboni te na bito kotanga kombo na tunika soki aroda a vrai chéri na pamboli leki wana makasi o pamboli azwa mibale belé ba client belé et puis à ça la vie yepo le kawana na nga na buka na ata na zaka na mampuya ponga couple na wuti et où ezaki couple mo ya pasi mama pimela kabanzo to tant sous 2 ans mama pimela kabanzo to tant sous 3 mois 6 mois ce ko o lingi pe kaka nde payé ce ko jumuna ninya ko sala ezate après zo kenda ko déployer ko diembela no diembela na ki ndoko luka na ko sauvenga abi msanga ta miyo isalanga bien alonga miyo quoi voilà donc c'est ça quoi donc na bando kende ko kuta na leki wana memanga na Pigalle na jumuna bande ko na biso basi oyo baza ba divorcer kuna donc soko za na posa ya 16 maprokoto okutana na ma prokoto la sina comprendre bien te comme oyebite tikala na gidiba kola pambolo te me bato olanda biso bato olanda biso bato olanda biso na besoin ba ko expliquer na bato mususu ba ko expliquer na bato ba ma prokoto donc comme oyebite nzamba kumisama ezape bien pour e camoufler mission au moins bacha moins 18 donc ba moins 18 était et l'équipe ma prokoto ba na pe ba yebite nini ma prokoto donc akutana na ma prokoto donc on a kutana na babasi ba lela ma prokoto on obetara combien de journées na kenda kuna 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois na kompe na gu na kumokende kuna basi bayaka na ba mibali na bango aye kotika mobali ne omoni mindele baza neti bisote mindele bat ba memela biso bible ma baza neti bisote bazanet ba matiki na mère mundela tiki mère neti wa tiki mère terminateur pas juillet aniasi José moi ne jise moi n'a pas juillet Mantani pas juillet papa Malongi pas juillet il dit nos images pas juillet donc to juillet biso nyonso donc to sakani mère yoki bilengi pour jibem piana amataka na punde yoka bilengi yamataka na punde donc mère asilisi bilengi après bozongi na bino pe parler couple continue mon ndele batambola mais ok biso ba noir to za bongote biso ba bantu na bomai biso ba noir to za bongote donc on a kenda kuna ba 5 fois 6 fois donc les qu'on entraînanga na Pigalle na muna basi ndenge bazo ko somba ba pareil bazo ko somba biloko po ba kende komi se pelisa tant que ba femme seule na bandako ba concombre sans compter biloko original parce que nzambe baleka ka été nzambe aleki nyonso ba concombre pe ali donc deux fois c'est ça voilà histoire pasteur deux fois na leki na banda olinga basi na rajina nga na banda ko bimana moi si nga liboso na bimane na nazara na 8 ans na 8 ans wando mana basi 8 ans déjà na bimi ba sœur nanga na ba frère nanga bango mikolo bazui mwana mwasi amoke basangisi nanga et puis batindinde biso bakomande biso to mika na biso na bango otomba amoureux na âge ko tomber amoureux na tomba amoureux na ba sans oublier au cas un an auto divorcé ça fait 1 an
Mais il faut que ça tombe amoureuse. Pour la première fois. Pour la première fois, oui. Bah, na tomba amoureuse. Kasi ndenga batindaka biso na fille wana déjà na 8 ans. Quand on a 8 ans de tomba amoureuse. Na yebi elengi oyo. Poko elengi ya lisolo ko kumuya. Ya bunya. Eleki nango ko sambela nelengi. Jamais qu'on sambela batu soka so sambela surtout batu église de réveil ba koma kaneti bata maboma au nom de Jésus nous de Jésus kanda mais bolingo et andingote donc ko bima moi sina mobali eleki ko sambela dans la 8 ans de otomba amoureux pour la dans un obanja on peut maman otomba amoureux na tomber amoureux na yebiki nzoke zalaka boye nzoke zalaka boye. Polémique au prophète Denis Lessé azo sala na ba musicien chrétien le roi ba Francis ba Mike ba Moïse Mbi polémique wana yo attaque prophète comment rôle roki ko sala analyse plus one oui Denis Lessé zambiaka ba petit lokola ba Mike pétard ba plan pamba Denis Lessé zambiaka na bango. Tant Denis Lessé abimi to yebaki jamais histoire, il faut pas mélanger les choses. To yebaki jamais ba Joël Tatou. Tant Denis Lessé au salamaram. Est-ce que Joël Tatou azalara te? Tant Denis Lessé au salamaram. Est-ce que Pecho le rôle là nani Mikey Kalambai azalara te? Petit le rôle là Moïse Mbiye azalara te? Denis Lessé mbiaka. Vous allez de permettre oui, ancien, à sa diacre. Na place on a joué na position de diacre. À sa diacre de Denis. À sa prophète ou diacre? Diacre, donc, na lobby diacre là qui c'est ancien. Paka ya lingomba. Donc, Denis Lessé ça paka na kata lingomba, à ça la rappelle c'est ministère. Netinga. Denis Lessé c'est ma famille. Yo sigo oza John Ngefa c'est ma famille, Jeff Fonge c'est ma famille. Bolobani isusu. Jeff Fonge. Oh, bon on a boyo Jeff Fonge. Ngana nga Jeff makasi. Jeff Fonge, na lele fort a dénoncer makambozo le kanakata ba église. Oui, j'aime beaucoup Jeff Fonge. Prophète yami benga prophète maza prophète Jérémie Kabamba, je te salue là où tu es. En même temps, j'en profite à sa prophète. Prophète na Congo et Zalaka nga na Simon Kimbangu. Mais apôtre bazana bango loko là apôtre Florine Pangi mbote place aux ali, loko la apôtre petit nanga ya miyoyo, petit nanga Paul Mwanga, donc mbote place aux ali, sans oublier Mbiaka na yo Mansale, azali kolo na yo. Donc, Aza donc na pointe. Donc, à kokasate que ceux qui ont télémana etanda aux oteya, kokasate batu ba vandinde ba yuma. Moussou sa lekine yo pasteur aux oteya na connaissance. Vous comprenez? Sigo vandina yeko yo kana epo azane na posa teta moussou azana option wana ya mateya. Wana moral wana opesa na. Nazo pesa nakoloba ndenge nini nga nazoloba na sens ke yo moto tuninga motuna so wana omona Mansale kaka mwasi ozomona wana Mansale wana aza masa na vanda na ye ba grand ka o babanda ko pamela bayebi histoire ba passer tant bazobotama o comprendre tant ba passer bazobotama na Congo Mansala yebi ayebi pena ke non oyo bato asika baye ba vena biso to yebi ndenge église de réveil botamela. Même moi, j'encourage Denis Lessé, j'encourage John Ngefa, j'encourage Roger Baka, j'encourage papa nangai nani petit nangai frère nangai nani Kabamba nani Kombone emo kimanga eza problème te komba te kimela problème nazo pesa mbote na bandi ndeko mususu nyonso basala musala nzambe ya ko dénoncer église de réveil eza église moko et lakisaka eza église ya nzambe penzate eza église ya batu moko bakoma kaso bakoti na kati église bakomi batu ya maboma ya maboma donc dans sama église de réveil yango kutu na kopesa film moko na JC Mwanda ndenge nazo kende kamba
nazo kende na ya edi moto na ngenge edingwe moto na ngenge la locomotive qui filme parce que comme ça edingwe le sous mais wana ya na quartier mona matete bon si na voilà pour ngili mana matete oui donc voilà yo ya na quartier yo suko ni comment dirais-je yo za gaulois oza warion to oza la team wata naza nyonso wana tangi et puis plus que ça naza nyonso wana tiozo yoka o warrior boy na boy mutabanda makambo wana nyonso c'est moi so na tuno question mo dynastie e uti ko bima faire regola dynastie o mo jija mo ndengeni non na yoka ngote et puis faire écoute yoku to faire na nuna ebisa yo ha o moni obi comportement et jija rappelle mon toi ça fait mal hein? Donc et mo boye ti chombo pan et quand les alanga nango pampa et leki nango to sololi parce que comment neti ke noro obimaneti apôtre Emmanuel Moïse Emmanuel Mbiye ba kunda ye pena na sama bele ya mokili ya ureyete ya batulola sonia yote ya batulola ken lola ndeni ba kundo na mokili siko yo comportement no sala kawana ba benyo na chombo yo sala neti petit yo sola bien wana na kebiso ka ndongo na ndenga likolo so po solola na bandenge na yo solola na lela fo to ala bilongi mo bat babenga so mapasa ya ngwana ndozi bat babenga so mapasa oui bat babenga ngai pena pasa babenga so mapasa mais so ko komo beta netike chombo pan preneti kiminene no bon ça t'inquiète à faire gola makasi wende po azobeta kiminene nga soko zoyela nga kiminene na bwa kisi yo kutu donc olesaka no mutu te olasaka mutu te yo nani yango kutu yo donc yo bolingo lia lokola ndenge denile sazolia et bon ye faire azana mbongo olesanga ah là ye bon zo boya faire vraiment et bon ye faire ngo azana là ah là merci beaucoup solo la bien so ka pas no bengo 3 fois so la bengo 3 fois yambino te vanda na yo prophétie maman prophétie maman fali poupa de cap po yem ta sala ko makama minene ko to ko leka donc so na moni so la sous bien te j'ai salé en même territoire watana de Gogan motona tembe parce que au solo la kana vino bien a salé la ngapena donc ba émission donc au senti pena que ajo yemba passe à Terminator donc yo ki minene no sala ka yango bando diminuer yo mais na CP la kana yo na so peso conseil ba lo bakatoze le numéro donc ça veut dire que c'est que yonanga to la route mutu moko to pena mutu moko donc on zalaka nanga bien pour ngapena jano bien so zo so nanga foma ça petit frère kutu pour ngana kabiyana ya ba ya na massa ba ya na massa na oti Hervé comment Hervé comment qui fait wana ba balukara Hervé donc keba petit keba sola bien pasteur Terminator donc to comme vraiment la souka émission na biso vraiment question mon connaît bien question wana et rose à la choquant et ça risque mais to risque ka to ndimika ba risque ngo ndimika mais bon c'est na pasteur Francis Lola côté nga kumba garçon anate non o benye pasteur il y a l'église na yi so wana yamba yanke balobra so ki alingi côté ya ate ya banana ye. Vous comprenez? Merci beaucoup, merci vraiment. Merci JC Mwanda, émission et Sili. Donc, comme la souga vraiment, il y a émission à Bisso, pasteur Terminator, t'as la caméra, puis ça va faire une beauté. Merci de répondre à l'invitation à Bisso Malgoé, dans il y a 2 heures du temps, mais on a pardonné quand même pour sa première émission. On a vu que prochainement, ton coup, tu as le sous R et vous allez vraiment respecter. Donc, voilà. Ça va faire nous aller en beauté. On peut faire programme, il y a prochaine Zembo à mon pouya, prochaine Zembo de Macan. Donc, voilà. Na pesi mbote na edingwe moto na ngenge la locomotive qui filme. Na pesi mbote na ya edi moto na ngenge. Edingwe changer page. Ya ba mazamu nyosu to solo liawa. Oya mabe ekendeli felo. Oya malamu etonga mboka pomboka kunwe tongama. Na pesi mbote na ya bébé maman na Françoise, na pesi mbote na ya Nicole Bwanga, na pesi mbote na Igor Gattuso, Cédric Malabasquin, na pesi mbote na Rita Ntsona na Lyon, na pesi mbote na Orzel Bouya
na pesimbote na ya Kimo na Italie, na pesimbote na bana Italie nyonso les garages de Milan, na pesimbote na JC Mwanda, na pesimbote na ngamoko pasteur terminator na mi pesimbote pour baloba joyeux des anniversaires à moi-même. Donc na pesimbote ngamoko. Donc na auto ça l'anniversaire ça fait 4 jours à peu près 4 jours passés. Donc joyeux anniversaire. Merci maman Dembo. Donc na mi pesi pembote ngamoko et dingwe kala mingi te to kende kamba. Toujours okende ko accompagner ngapo nazana posa fanfare beta comme Bible comment Apocalypse trompette il faut beta. Donc nazo ya kamba kalate na ke dokota la papa Simo Kimbangu kiangani donc oyo a servir à kamba na place ya papa Simo Kimbangu oyo azali papa na biso oyo aktika biso pona kobundela mboka première indépendance. Donc Nzambe apambola ba lesbienne donc na pamboli ba lesbienne nazo luka ba lesbienne numéro nanga po boya ebele l'église numéro nanga eza 06 non 07 et bandi na 07 hein? Donc 0033 préfixe 0033 préfixe parce que j'habite à Paris, j'habite en France et puis 07 53 14 75, donc 75, 91 et puis 91 Nasuka. N'a pas mboli tous les lesbiennes. Bah PD. N'a pas mboli bah catcher, bah joueur, bah toi mokili nyonso, bah ministre, bah noalaire. N'a pas mboli bato mabe parce que yeso ayakande pona bato mabe. Exemple mo Nasuka pona kata, bah yeli yeso mwasi auti ko sala ekobo. Ok, c'est le lolo de Moïse. Moi, je suis dans Koufa. C'est le lolo de Moïse. Il faut pas lapider à Koufa. Maintenant, il y a un colo Yesu. Et, ayo rabina boué, Yesu a pessimdi. Ndimbola, maman. Ngaredi. Alanga makambo. Yesu a bikisa mwasuana. Baba lapida etatuni bango kaka nani na kati na bino. Asala nanu sumte. Azwa libanga muta libuso abamba mwasi wana. Ok, batuni so baye kona fallait ba lapider mwasi wana. Mais tellement yeso tuni mutuna et mutuna muta zongi na conscience na ye ke na sala ramabi. Ngape na sala mabe mususu eza na ngota mso adultère te, tamso mabe mususu donc na buka pe mobe kwa Nzambe. Muta bamba kele. Obuka pe momia bato. Donc voilà. Donc ngakutu momia mutu azala raté. Po ngape mwasi nga bakoma ko beta ye na bato mususu. C'est bon. C'est moi la carte émission Kata. Merci beaucoup vraiment merci na bafana surtout balandara JC Mwanda télévision. Donc eza kinga bongo dembo moi se mandefu na Paris. Bon Peniel. Bon commenter émission, bon partager, bon même yasima vraiment na sima caméra na biso zaki bon na JC Mwanda yemoko na edino image de basimbaki réalisation ya émission oyo. Bon continuer toujours pour s'abonner na chaîne na biso ya JC Mwanda TV et d'abord émission na bino ya Tom 10 moments. Pasteur Terminator l'autre aujourd'hui en anglais mususu mais prochainement tu reçois vraiment sur le plan prophétique pour me découvrir pe na ndenga kibonzambe o yeli biso na ndenga ba yanga ndenga banka voilà ndenga banka mais na verset biblique mais prochainement tu reçois na ndenga bible vraiment bible le roi et ba yuda wana tu reçois vraiment la dimension mususu vraiment bon s'abonner vraiment massivement na bo sanito opesa mbote na Alain Dombasi 78 Guigui Chanel vraiment babi mkonda simbi charge ba champagne à Paris Pacifique kilo bravo et siga Nzambe à Lalaka donc bambote mina donc surtout balingara à mon fils chéri Edvika Bongojogo latéral et sans oublier ma grande sœur Hélène Ochudi moi ça mandefu donc tukutani bongo mbale asima à suivre.